Ali Azaboy, na kolobango, na ndenge moko pona attirer, bino pour comprendre ce que je veux vous dire. Par exemple, Ali Azamwasi à Kofi. Kofi, c'est un nom. Sa fille est dans les choses des mannequinats. Ce qui fait qu'elle connaît les choses. Je pense que c'est sa fille même qui lui dit, habille-toi comme ça, maman, comme ça, c'est beau, comme ça, c'est pas beau. À l'ongo, une affiliation. Vous comprenez? Mais cette femme-là, elle est restée femme au foyer. Femme au foyer, à Koka qui kosale là-bas congolais, à ta moi rouge à lèvres. À Koka qui kosale là-bas congolais, à ta boîte, à ba maquillage. À Koka ça l'appelle peut-être marque ya bana. Asali moi bilamba moko ya bana na Congo batu ba osomba ko congolais aza muto a sentiment Kofi azala batu combien ba promouvoir Kofi akoka ko sala eloko moko boyeke oui akena kombo ya mobali alobi kaka alia o akomi kaka alia o a promouvoir eloko wana bana moko ba tie bango ta na clip balati bilamba wana balobi eza création akoleka na basango bakoleka bisika nyonso ba congolais bakozala attirer eloko tozo benga na bino entrepreneuriat. Et là, quand on saisir les opportunités. Et là, quand on yebisa bino. Et là, quand on yebisa bino. Si dit wana kuna ake kola télévision ba fendi. Hein? Fendi. Kofi, il mérite ce qu'il mérite. Je ne parle pas de ça. Boza mayel était. C'est ça le problème avec vous. Mayel ndez alarate nazolo ba makambo mususu. Ya ali ya asala mbongo. Lelo babo yiye. Kofi a kopesa e mbongo. Donc Kofi a kopesa su mbongo wana te. So Kofi a kopesa po bana balia. Mais erazaka libala na Kofi to mona Kofi azo offrir ba sac ya ba Chanel, bazo filmer. To mona ki yango. Mais na minute Kofi a osombele sous le osombele sous terre comme osombela Cindy. Maintenant si koso koza déjà une femme qui a déjà ta marque, une femme qui assure. Et là ko botala ka ba Kardashian, bino bomona ka ba masoko ba Kardashian. Bino bomona kama soko ya Kardashian matisi mabele ya Kardashian na contouring ya Kardashian mais dans les Kardashian il y a le business. Dans les Kardashian il y a le promouvoir. Et bazo sala mbongo. Dans les Kardashian ba congolais ba mona ka maquillage. Ba moni maquillage à Kardashian, asali Kim asali boye, n'est-ce pas? Asali boye mais message ezakuna famille bazo sala mbongo. Oui, na koyebi sabino peut-être boyebite. Na Rwanda. Ngana kinda kotala bisika nyonso, natala ka partout, natala ka biloko ba ivoirien, natala ka biloko ya ba comment on appelle ça? Natala ka biloko ba ivoirien, biloko ba camerounais, ngana sala ka pe politique ya ba camerounais makasi balinga ngana Cameroun bondi matin. La Cameroun a beta ka bango penza bibutu penza bato aussi pe. Ba partager pe vidéo ekei na Côte d'Ivoire ba yebinga na silisa ba koso pema. Ah oui, na silisa ba koso pema. Ya kosakana te makoso wana bobenga ka e pasteur. Nga na silisa ye vie. Na kebisa makoso ya kotala nga 10 fois, 10 millions de fois makoso wana bomoni wana. Nga na silisa ka e pema awa na Facebook awa kaka. Maintenant bango bazo sala ba makambu wana neti ba biloko ba Kardashian oyo eza copier coller moko ba film moko ba rwandaise bana moko mike ba benga bango ba Mackenzie so bobeti bango bomona bango ba Mackenzie wana ba sala kaneti ba Kardashian mais baza peka bazoba parce que ba africain baza na problème ya imitation et ils ne savent pas bien imiter pour ba Congo ceux qui ba africain ba comme ça neti ba guinéen oyo et non ba malien moko boye ba chokiste moko bo baza osala kindumba basali neti famille moko bo pe basali neti ba Kardashian basuka kana ba prison ba komi kozwa bango ba mibali ya ba congolais ba komi na ba congolais ba komi kozwa bango ba kende ba Tchad mabe bazo sala kindumba eza neti bana wana ba rwandais pe bazo sala neti moi kindumba moko boye moko auti ko bala il y a pas longtemps et tout ça natala ka ba biloko ebele pona fungola moi matoi na fungola miso mais biso ba congolais la plupart biso basi ba congolais totala ka makamuka ko biso to yebi tokenda kotala biloko batu mususu te mais la kati wana eloko ngana sepelaka c'est les sénégalaises et les béninois ngana sepelaka na ba béninois na ba sénégalais pourquoi parce que baza na esprit entrepreneuriat okuta sénégalais a pendi abandi ko sala penza boutique moko boye na ba biloko local asali pe ba produit na ye tant bien que mal azo kende azo ko survivre eloko wana pe zo simba ba sénégalais baza na esprit entrepreneuriat na ba burkinabé ba béninois pardon baza na esprit entrepreneuriat ya makasi ya kosakana te batu wana peuple wana mibale ngana tala ka biloko na bango mona penza jeune fille asali ba étude moko boye azozwa musala te
Ye wana, ake ko sala entreprise na ye, par exemple, koboko la ba escargot. Koboko la ba escargot. Kozotuna, ndenge na bandi, obandi kota lolobi, mais, iza ya solo. Iza penza makambo azosala wana penza azoteka siko babiloko wana ba escargot babar via ba escargot pour asalango nani peut-être le Togo, oui le Togo aussi j'aime bien l'attitude des Togolais pour basala nango ba produits cosmétiques et tout ça na Congo yebisaka mwana ngala yebisaka semeki nanga moko na yebisi na sombela yo kaka iloko kosala ba jus ya kosala ba jus akola kiso comment basala ba compote et tout ça comme ça to bandoteka ba jika la bi soko na ozana bi obandi ko sala campagne pour na bamboka na ba village wana c'est vrai que ba route ezala raté eza ba mamanga mususu ekufa kaka kuna eza na ba orange mususu ekufa kaka ba citron ekufa kaka mais okosala eloko no malembe na voisinage ba solo ba KFC oyo ba masolo ya ba KFC et banda ndenge nini abandaka kosala na nini na ya bandi koteka na nini. Mais oui, les Africains, ils ne veulent pas entreprendre. Oh, il y a Lobi Nini, Lolo la Camerounaise. À Lobi Nangani, maman, tout le monde n'est pas destiné à entreprendre. Ça n'intéresse pas, pas tout le monde. Mais c'est pour ça, vous êtes pauvres, vous entreprenez avec les fesses. Tu vois? Les femmes africaines, elles entreprennent avec les fesses, elles sont juste, comment? On doit les entretenir. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans la précarité. Les femmes africaines, elles ont que leurs fesses, de l'Afrique centrale, d'ailleurs, c'est de cela dont je parle. Les femmes de l'Afrique centrale, elles sont entreprenantes avec leurs fesses. Et même quand elles rentrent dans le mariage, elles ne rapportent rien du tout. Même quand elles travaillent, elles n'ont pas de projet. Les projets, c'est s'habiller, c'est maquiller, c'est ça, se promouvoir. Mais non, il faut changer. Quand on donne des messages comme ça, il y a peut-être des entrepreneurs qui dorment. Il y a peut-être l'âme entrepreneur qui dort dans une des femmes qui ne savait pas. Et pour savoir, il faut qu'on te dise, il faut que d'abord tes parents commencent. Nos parents n'étaient pas entrepreneurs. Au Cameroun, là-bas, quand on parle des Bamileke, les Bamileke, ce sont des entrepreneurs. C'est quand même parmi les tribus où, je ne sais pas, le peuple africain qui sort la tête de l'eau en entrepreneuriat et dans le sérieux aussi. Il faut quand même qu'on se le dise. Mais nous sommes en train de passer les messages parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Le problème avec les Africains, même quand on leur dit « on n'est pas comme ça, nous on n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas appelé à être riche ». Mais c'est pour ça que vous vivez dans la précarité. C'est pour ça que vous vivez dans les désespoirs. Parce que vous ne voulez pas entreprendre et vous ne voulez pas prendre les messages pour le relayer. Peut-être toi tu n'es pas entreprenante, peut-être ta cousine l'est, peut-être ta nièce l'est. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Le problème, il faut cesser de vendre vos fesses. Parce que à un moment donné, tes fesses là vont tomber malades. Et la plupart des femmes qui vendent leurs fesses, elles mettent des choses dedans. Après, ça va leur créer des problèmes, des maladies. Et quand l'homme là est parti, quand tu tombes malade, ton homme là va te quitter, tes fesses ne vont pas. Il y a les petites filles qui naissent. Les hommes africains, ils adorent les petites sœurs. Et toi, tu vas rester les mains vides. Entreprends, essaie de profiter de la situation pour créer quelque chose. Je ne sais pas si je suis en train de parler mal. Hein. Après, c'est le choix d'un chacun. Oui, le choix d'un chacun, oui, c'est ça. Vous vendez les fesses beaucoup. Trop, vous vendez beaucoup les fesses. C'est ça le problème des femmes centralières, Afrique centrale. Vous vendez beaucoup les fesses et ce n'est pas bien de vendre autant.